Ya Léon, bokabwani na sai bokabwani pona nini? En tout cas, nenge bat bakabwana batu. Soto ke na ndenga ndule, mutami benga patron Kofi Olomide. Soto ke na ndenga théâtre, to ba série télévisée na biso, mutami benga patron eza Fiston Sai. Mais ye patron, azeka toujours capable à peso bambongo wana. Et que yona orli avant olongwa et pas Sai, ezaki mami na répétition mo tuto yoka ke bitumbelinga ke bim. Nga comme film. On a mon père comme film était. Ozo prendre. Ato tie siko aye siko ya temnanga. A pesa batuni. Président Abino a otaki ko betama et pas ba combattant en Afrique du Sud. Tant yo waki eloko wana réaction na yo ezaleni. Bonjour, bonsoir banapoto de partout ndenge bozolanda biso. Wana tokopesa mbote na ba fidèle ba obandima ko s'abonner na Info 16. Awa toza wapi toza na Kitambo, na Flat Hotel Epiday. Na Epiday toye ko luka nani, toye ko luka nini. Na Epiday toye ko luka Yabino Papa Léon boyebiye azalana sai makakumba banda ba blonga ba makakumba wana ba Papa Léon basala yango séparation et autre salema entre Papa Léon na artiste na biso Fiston Sai yango to ko lukaye lelo avant to kota na kati avant akota biso na kati to pesena no mbote et pas ba obalinga biso ba oba conseiller biso to bandi na ya Wilisionga Zowen Kiambi frère Richard Madeka depuis utaki Canada outi ya ozozonga ba Londres wana bambote na yo esiko zali Patrick Valencio to utaki ozano na bakishasa awa otozonga États-Unis mbote pa Liliana Soumani bambote na bino nyonso esika bozali sans plus tarder tokota na kati total artiste nabiso Papa Léon vous découvrir tout à l'heure avant tokota na kati Bonjour fidèle internaute, bomoni biso na ya Léon, bonjour. Bonjour. Vous avez un plan de relais à Boata et Moro. Mais toi na choite yo yebika to luki yo partout na zo biso mais ko zo yo komi pasi boy point. Na minute so luki papa chéri. Era pasi. So luki quoi d'accord era pasi. So luki era pasi. Mais bazo reprocher bino comportement wana ya banani eza mabe. Ba comportement ya okimaka ba journaliste ta ba oluka bino po bo pesa sango na bato balinga bino ko batama finalement et commune. Bon ça ba discipline artistique. Eza okimate. Ya ba discipline. Bon longtemps na olukani. Tamla papa mara bino peka ba fanatique bino peka ba journaliste artiste tout le monde l'équipe artiste na tambula papa mba ce peut de batami na biso problème sous. Bon il y a Léon si je na biso il y a lelo eza déplacement na yo ozalaki na Kinshasa te est-ce que ko yebisa ba internaute na biso okendaki mboka nini po bayeba. Bon na kena na musika te nazala kata ki na Matadi. Nenda otala amimo na Matadi ya Bensenga par rapport à moi ba événement mo boizala dans Matadi na banza Kongo kuna yona kene to solo na pe yango na zongi na ngai. Voilà ndeka balobaka télévision za radio te nga na boya okende gauche droite ona kima ba question ote mutu wana po bosolo la ne bien retourna ba question ne wana te nga epana nga ezala te. Ngana tuna ba question oyo ba internaute bazo pesa biso. Ya Léon bokabwani na sai bokabwani pona nini? En tout cas nenge bat bakabwana batu.
ngala ko bala kabwana été pour tous arabi sonné mais na kitane groupe sai vous on pas ko kabwana tout ça de la famille tout ça la famille na kitane groupe sai na mo ça ko mamlanga na ça carrière solo nanga okita groupe sai okoma osala makamu na yo raison hein ba internaute ba na posa ba eba pour ensemble wana omona bino nyonso nde bozali na groupe sai eza raison nango eza nini o esala ke yo otika sai osala eloko oya yo bon omoni ba charge nga za nango hein ba peto eza eza moi mobulu pour te garder relation bien tout ça bien na petit exemple moro ndete on doit ça ba film exemple to ça le film hein la fin du monde c'est à présent nous avons fait un palais même sous palais même sous 250 to 300 même sous dans sous carburant na sala boye même sous mon atanga chic on monte que bloc nous sous na ko mbouye na mninga pour rien on est ko pesa ninga te c'est mieux na sala mamlanga na ninga calme tout ça bien relation bien. Mais il y a un patron, il y a un artiste congolais. Donc, surtout que dans Ndengandoule, nous avons un patron Kofi Olomide. Surtout que dans un théâtre, dans une série télévisée, nous avons un patron, il y a Fiston Sai Sai. Mais il y a un patron, il est toujours capable de faire ce bambongo. Non, bien, yo, au moni, tout compliqué à m'amuter. Venez biso, où est le roi de la forêt. Ngano tebi forêt zanine. Roi zanine. Vous en prendre. Président Jibé Piana Loba Motopamba. Papa chéri. Vous en prendre. Et c'est l'artiste le plus social donc. Naza social l'artiste et tout. Vous en prendre. Mais bateau pas les kinga baza. Vous en prendre déjà sens où naza ne azapena patron des artistes comme déjà yemo comme yebelo rabenga. Et puis ce total en bien pour le patron biso to ebeli mutu mbongo ya artiste comédien nyonso ya tolobi na mbongo oza nango fallait à servir yo na nyonso oyo zali ko luka 16 na ninga bien Fiston aza patron mutu za engagé batu même na peine batu bazali aza patron mais n'est pas bien to yo bête la penza mamba groupe ça été ningo ye okutinga na restaurant na cadre na fani na epide na yota la massa na ngai gérant Olivier donc na fin na ngana na tena ngamo écran pour nyoso za nyoso za dame na ngai so pe badi so pe moi ji moi ni neza na kaka leki do suro ningo si prendre nga olukinga na yete suro muni mutuka libanda to nini to na peso yo za makasi na info taka info 16 dans mon mystique ko on dit maté aux on prendre mais écoute dans kutingai to beta masolo ya Léon qui te beta masolo groupe ça etika Fiston fanda calme présent ça fanda calme et oiseau raisonner ba film minene fois ça là to beta ra masolo na e talara. Voilà, il y a Léon, l'artiste le plus social il y a Congo, mais l'artiste le plus social il y a Congo azarana problème na chef na ye Orly au hasard chef ya groupe ya Sai Sai muta social na problème na chef no ndengeni bon na ebite information na yo zongo wapi nga za problème tout est mais oyebi que yona Orly avant olongwa et pas Sai Sai ezalaki mami na répétition moko tutoyoka ke bitumbelinga ke bim obeta masomo ya kala zama moko tuza ils ont un moment interne, ils ont un moment réunion, ils ont un par rapport. On m'a dit que tu es solo anté. On va diriger un groupe ça, il va m'inviter. Orly. T'as un temps comme Orly, il y a des gens. Azara chef de groupe, Kassinga dirigeant. Mais vous allez dans un acteur dans le groupe donc Orly chef, il faut diriger. T'es ngala nazo formation n'a pas ça il peut me taper sa formation quand me taper sa formation ali papa Kema me taper ça na komba Léon donc comme peut président la PC mbote président Kema place azali puis la mutu benda beauté ozui Ginola ozui gonfort na landi papa Liziba bon me de former là Orly il a après ça ni
manga na ebike avant Orlipo yo esalaki yo moi jalousie tango oye groupe sima momoni mna sai asombi mutuka apesi Orly yo sikoyo piéton colère wana nazoyebisa yo olingo beta muninga po basombeli mutuka nde wana nga vraiment na bien saison masozo betela ngai nga na vie na zaka ngate donc obeta masomo ba ingra nga zaka ngate ninge présence asomela ngai mutuka eza ninge ye alalaka akosomela pe mama na eti akosomela pe yana o atikele libele Hervé na PC Mbot akosomela pe Doli ozo comprendre mais asombeli chef de groupe na ye siko yanga nini nga binza chata 50 francs yango pesa siko motema mabe na répétition na réunion plutôt olingi obeta ndeko po basombeli mutu mambu yo beto eza masomo ya kala réunion mo le kaka baki otonga pas présent ta betela nga na kata carte biso mibale omoni nga doit formation accélérée bon bazaki diba donc nga zasu na ye rep to silisi sur au luki nini présence ya roibisa yo ce rep sili fiston zwinga to tem tuka biso mibale na ke sous formation mususu donc la vida pena chika bonne uniforme donc la formation est pas Orlé na bino est pas fiston sai on les pesa répéter on pesa nini yebi on la sala nini oyo yebi mais toyoka ke danse maka kombwa iye mutabimisa idée wana papa omoni saya ti alala kala mukaka a raisonner so asala loko abosani yango amo raisonner lobi asa suni pas sabat ozo comprendre na ebite peut-être na moni lo tema ma Orly trop nga comme film Orly na moni peut comme film était ozo comprendre ato tie siko aye siko ya tem nanga a pesa batuni alongwa to ebit siko asala ni asala ni ezo ka zongi sus ne bible bi moi l'homme doit quitter yo quitter zongi sus o alani so fufu elengi. Voilà, wana toujours évoluer toujours. Na rappelé bino toyambi Papa Léon. Papa Léon, hein, azala ensemble na fiston saïsaï. So boteli ba archive bo mona ba makakumba bo mona ba biloko ebele. Lelo oyo au Santisco charge ya mouvement. Bon en fait ngai yomoni ki leadership ba botama lango. Avant ma munioso. Ozo sona Léon. Ozo sona makako ale pilipili. Ozo comprendre. Yo komi makako ale pilipili. Makako ale pilipili. Descendant fiso ça yo. So tout nio sona ebisa yo. Ozo comprendre ngai o mona groupe style. Ceux qui présent yé ndé biso so badwandola na présent. Ah biso to la na présent, pesanga bo présent nga problème. Ndé pe na groupe nga pe badwandola nanga. Na ba mina nga mususu na temps akombote. Ba yebi muto so la na. Yo oya déjà na groupe na larna. Mais nga na yaka na soutenir le groupe ça. Nga na soutien dans bon hôtel. Nga na soutenir groupe c'est pas des fanatiques ya ça. C'est mon ami. Ozo comprendre. Yende asala ke ngai azo ke ne poto. Tu kendene mamne mo ba ya voiture mo zana ngo ya deux portières boton tamo nombo. Asuma ngo ndie pa na bosani pe muto ngo après tango asuma ka ngopane. Azo ke ne poto au premier poto ne wera memaka nde to sola na to zaka ngai na ye na pila mutu benda beauté. Donc on lui tout innocent mambozo lo bana. Nde présent sola na présent zo keni. C'est mon ami. N'habite pas que les fait tout qui a encadré groupe. Dès tout tika là, mon point la biso, sagesse la biso, mambo tout ça non et ça la bien moi implice dès tout apporter le groupe ça. Voilà. Surtout l'équipe actualité yo vraiment wana ya welesion a recépelaté. Wana a rolubamba si ma caméra hein. Caméraman a soit kandenga na benga raye a recépelaté. Président Abino autaki ko betama et pas ba combattant en Afrique du Sud. Tant yo yo waki eloko wana réaction na yo ezaleni. En tout cas franchement, rappelons ra sangwana mais na monakité na ebipete dans la bête. Awa tozana yo to informer yo que président Abino autaki ko betama et pas ba combattant en Afrique du Sud. Okolo banini pona likamwa.
En tout cas, il faut avoir information bien. Na rôle bara pour na sentiment, il faut na kutana ye na soigner sujet wana. Pour aider sur l'équipe on peut azariter. Ne soit pas matadit. Tiba événement l'équipe en tout cas na ba précision te. Ota TV za radio te papa. Na yo le makamu susu la si na ngote, faut na tourner na sujet wana après ça parce que na félicite. Et les gars qui les aki nini nini on expliquer nga na minute pendant tout cas na information wana te. Mais tu es autant la boye, bah nouveau leader, hein, bah président au Bobimi Bimi et Belé, to bandé, to longoli bah génération bah mikolo, hein, bah ya nabino. Tant on a la bah film na télévision, il y a bah groupe Bimi Sikana bah leader na bango, groupe ni tant on mona loba ou ça va, on peut faut na landa ou bien na copie attendant pas na bango. Eh. Au pays des fois, moi, KCSS. Nalanda. Bon, non, bien. Art et œuvre d'esprit. Vous comprenez? Et puis, autre bien à théâtre. Bon, on a peine à théâtre. Moi, Tchiki sous Baxam, qui est donc série télévisée. Pour te aider, sur théâtre, c'est le ça, à salle. Mais n'engra, bah, le théâtre. Tout quand tu as la bouzo, bah, on aura. Tout quand tu as la bouzo, bah, théâtre. Bon, et on va aller te le mais. Kolanda ba groupe en tout cas le temps mabete na mona groupe na landa te groupe nyo sozo mona mingi leka ba sexa batute arreza pour sexa batu longola na yo o mozo ba groupe ya mikolo lobby to longoli na pesi na ngade da ngadios va biso na bete sola c'est wala maizaf to fani na banda to beta mo solo mo boy ya leon yeyo dans la spécifique place mbote place azali tozarana pe na tokotale ngai na sai na mama moto clinique chinoise tozaranga na fiston vebi nde to so tozakuna mwana ya musicien bo na pesi ba mbote place bazali c'est que longo wana to longo na to longo li sinark to longo li elombe to longo sonani ba groupe un peu oh non mona oh abanote bazi formation ti. Donc, on a confirmé biso tous une timasa na biso Joël Barezo formation exacte. Tu connais ba groupe otangana. Yo ebitege Joël Barezo akangaki Kishasa moi tant utogolek. Siko tozap. Ngala lo ba ko reconnaître ka ba valeur na bango Joël Barezo tozui nani groupe ya ndeko na biso oyo aza na Canada oyo nani Herman Kasongo souvent ba da Costa ba groupe ebele wana do yo pona yo ba masana nyonso ba olobelo lote na lobby omoni Herman auti na groupe amuneneti azu formation bien ngaza nga leso naza social nga lobby komona ke no ba master oyo c'est bon quand même. Teneti Herman Otangi à travers bien. Franchement, pas où tu payes la formation, la groupe a mené bien. Pour le groupe, tu as mené les arbres aventure à aller. Aux hommes, le groupe a mené les bino mona mené mais sur le table PC au canet net groupe ni. Tu l'entends comme tu y es le groupe en. On va dire non pi pas la mine là. Mais ce côté parler de l'homme longa été. Groupe on a ebi ke soki pimpi bato bakoti na bandako eza groupe ya vie na biso muyombe gauche vie gauche donc yango eza rapena ke soki bandi bato pena bato tout na ba parler surtout au la groupe à vie gauche on s'inspirera na kati ya groupe wana te ata mukete ti le longo pena bete lo vers luka iyo zo ani leson zo na groupe. Mais ba film tout le monde ba film kindoki ba film boye boye et quand il peut Kishasa ti le lona na azana sponsor avant na ye donc ba umeli c'est que musalezo kendegito. Papa, nous sommes des artistes, nous sommes des éducateurs de masse. Vous comprenez? Faut te passer à leçon, parce que leçon ni yozo. On a leçon te. On a zapara na tala te. On a mutu na tala nani. La vie gauche mutu na nga sui balobaka ndeni mutu na nga akati mutu pena donc papa elo wana Kishasa mobima bayebi ke ekangaka te mais oh longo pa nani ali magangando ali yesko groupe na tala on groupe ne pena tala on na sera moi un plus
à part groupe na biso bana osekisa groupe sai ngade la groupe domino longo la pour venir tant avec une idéologie nan ozo point aujourd'hui groupe sans souci c'est qui sara na kolo ba su groupe nini na bosani groupe na bino kufa net on net ngai ya leo changa su na ranger baladi sobe phénomène mo to groupe na na magamonga na opesa ya ngwana donc à chaque fois rangement basai ba sobe ranger na ngai ya ngwana zui muyombe gauche te ye pena longola magamuna ye pananga o yo linga no sama makisi bala babanga bakimara ngana nokite voilà tozokende malembe tokende koshite na lisolo na biso toujours kaka nde balobaka chemin de fer eza lisolo chemin de fer eza donc eza na lisolo na palais na cadre ya songi te mais zoe nkiambe janongando ba Hollanda biso na minute sko ba projet na yo ba internet ba Hollanda ba projet na yo eza nini ba projet pena oyo po ba ebele ba tshaba makelela ba projet pe ezala na ngote ya yo sko yo eza nini omoni 16 na ko invité yo na premier tournage dans salle par rapport yo zala au mona musala ezo sala mawana so solo lina vibobo zano akoyebisa yo so solo na yauli na pese mbote yauli siano sion akoyebisa yo donc maître boga na États-Unis ba imasono sola donc musala eza makasi osakana te na obengiso même na rep roya au mona maramni to pesa to zongisa batna eleng ba tout faut ba sepela mutaza ba stress na ya atali ya le groupe lorsqu'on na katio tende wonanga bino te ba bino kaka style na bino kaka robeta mbuna robina mais papa ba to ba bina déjà pas ba wera ba kofi mais bino lisusu bino bo jouer nde ka ko bina boende siko yo fo ba toza na différence ezali biso sala to sala ka ba danse comique ozo en point biso sala ba danse comique et ça ba danse moko mutafandi atali azo seka ozo en point ba faire biso ba nani taba kumba ndanga ba te ndanga te nani kesona te ba faire ba takinga azonga simata sa ba ntimo ba yemba ba faire biso ba zwe ba zebele ba komo to kimi ba caneton ozo to yo bina mote caneton à l'aise to binango eza ba danse comique ya mabete to se pesara bato so to comprendre bino bo préféré na bino ndenge ba vie na biso ba bulanga ndo baba no sala do bino bul na bino ya ngwana te bul ya ngwana te mais ezaka partie moko eza nzete te ba étape eze belé to zuka ma branche moko to kotisi eza mabete et puis groupe ngana uti na groupe ça eza show ozoka mbunda no kaka makaku mbwa ngaso na makaku ale pilipi plus que on comprend non mais tout le monde a artiste soit bimi asimbi moi qui cherche ande balobara mais batwa ebele ba ebisa biso ke eza kisi yo pe osimba mi quelque part na pesi masala ngai maeso fabo ana mitu azala ngola quand on connaît quand on connaît pas on apprend on apprend so éviter yekola nga même na rep na sabatu ne sabacter na la répétition c'est la maîtrise vous comprenez au fur et à mesure vous répéter vous maîtriser et l'oro yo vous répéter au pèse na public vous comprenez au pèse so solina na yena bien que chef wata vous comprenez wata ka oyo azaka na chic shock loyenge ka wata wana alongwe olongoli non l'onglet pour nini wande ko langa tozaka na ye busuri yo ndako nezanzala ngana zui different na pesi bana balie nde na yo longwe papa nga ko papa donc chic shock ezana nzala yo sko zui mbongo opesi wato lobi ke bon ma chic shock ezana nzala yara na yo koto papa na bien ba foutre la toilette te ro foutre la no mai courir pas voisin mais toilette ba foutre la honte zo point wata zande ko langa ona ebani na ye tu es banal le loté
ozo pa enga za sali groupe nanga soki ya ye a soutenir ma beza mais so bien ala ba le soutien ezaka mbongo te soutien ezaka oyekende na fani a wata to benga kato omoni pa oya ezala bien tout le monde ezala bien tout le monde pour tout cela ya Wilisionga Liliana Soumani Mareb Mwinga wana to pesipe mbote pa artiste na biso fils la sei na kitira pays vie ba mbote na yo ya Léon na yebike na minute bato na parler bazo zela recrutement programme mouvement est-ce que vous avez déjà na bateau ou bien au bandine de recrutement yangoye coaché là déjà makelele na ba média bon ce nous préparé te mon aboy bien formé coupe na chike vide qui tok na tuni ozo recruter to bactère baza déjà et puis toujours recruter car non boy ba tout te biso na soto a wenge wata benga azana na moni azana na benga na presse azana mabusela na peut-être son acteur na mo pembe au mona yeto benga mundele na wata eba roya peut-être voilà zela nazo signaler bino que surprise eza makasi na émission oyo wata 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 yangadia wata mouvement na bino nde nini na pepele mais yo olongo epanga dia te na longo info nous on mais comment on a eu déjà na ya Léon c'est que epanga dia esimba na ngoli sute Fatmata de Gola de Bundes yanga kati na biche ya mama nanu de Bundes donc na biche beba sikaye donc to célébrer un peu en kine sala bien mais ya Léon azamutu ya lelote amuta lelote azamutu nanga ya kati so tali biso fois même to mo kokana mais nga landaka bato pena nga ba informer ngai ke yo olongwe na yo chic choc loyenge yanga dia nga dios olandi na yo ya Léon 16 wana ba dire na yo omoni moto mopote ndanga zana fana na lisanga bato mobo wana kati à Londres bakunzi bilele bazalaka ozwi ba drisha moto maître bazalaka oyaki na bamasana biso bakoya na bango bakoya na bango non tana bango o artiste vraiment ya les condiments ya groupe ya Léon o mabusele bonjour mais comment on a yo dirait musicien moko boye wa musicien bon tiens voilà artiste les condiments artiste comédien les condiments donc il y a Léon de Makambo. Avant, vous n'allez pas y aller, vous allez où? Bon, inutile kutu ya otanga ba kombo na bango. Bon, na osepela to vanda na biso poto sola ngo bien pena to vanda na biso. Ya Léon, yo rotika biso to sola pe. Voilà. Na bibo ngo na préféré ndé bana bazalia to ça c'est émission tellement. To ça au tellement. C'est un autre sentiment. Voilà. Nga na kimi mo pepo ezokotela nga wana vraiment et ça la nga moi passer et ça nga passer nani ya Léon. Ba jeune garçon oyo ba luka vie ba msupe ba déjà na bana ba boti ba msupe bo papa chaque jour bato ozana na artiste et ce acteur combien te ba acteur mona compter bango zate na minicho so yembula ba ko na musala ya boulot ozo kwa sire bango nini to lo batana se ozo kwa sire bango ngala kwa sire bango musala papa musande pesa ba makam yo moni bango ça été ce zo ba artiste mususu yo zo tanga ba komba groupe Baya, c'est votre thème là bon. Net artiste. Oh yo besoin de temps. Yum to tenga ba comment to fanda ke. Artiste net ya Caleb. Obi te tika ko changa ba rankini wana. Tika nga na biso bien longo la ba artiste oyo tangi awa. Caleb na pese mbote présent Caleb. Sénac donc sans problème. Mais Orlipe asalaka recrutement logo la yo makata ni na nzela yo okatana te. Akokate, mama na kokate oyo zo lukele wana na zo ya robotama. Alors, quand filmer la rep. Orly achara mbanga lokola yo na kati ya na ko tata na katikati na bino. Orly achambanga bandeko na ngai akoma tina niveau mamaloba je musuto ozongisa image wana ndeka ya Léon azoloba boy makelele peka boy ya Léon so kokate tika papa.
Non, bien. Même à dans son nom, V6 aux États-Unis, hein? À Croatie. Et ça charge. On a la même charge les lotés. Kende yeb ça la so filmé au sali. Luka no so no bio tsenga na ye. Abeto iswani. Des popi moment to temi boy. Biswa iso de kwa mbula. Mikono to selo moya ya pa major na ma capitaine. Dégâts. Bat bozo ba CD. Pa major na ma capitaine. Pa major de pour ça lia. Nepsio ma capitaine zo boya. Mais juba okende parade. Era ma capitaine la titeni. Pa major maman boulé. Abina profiter. Otandi. Eso degré ma capitaine à Kauka. Vous allez prendre. Gardez-vous. Eso ma capitaine. On est à ce qu'on va péter les oloba. Oli. Et ici yo. Mère aboka mana mbetu. Katana mesiga et siga watu bazali baseki vraiment bolingo comme ya ba militaire. Est-ce solo oyo de oyo kango te. Si on a keno mususu. Il prenait ce la vitesse. Hein? Yo oboti mwana. Yo na bisayo. Yo oboti mwana. Ozoyembela mwana telema olia soso ya mwana zonguluma. Mwana sani awatime yo papoza handicap. Oza handicapé. Siko mwana koli pera akeno azwa vélo na epese salaki. Mwana zo ayembela papa telema olia soso. Na biso ma Voilà bandeko babeti maboko sika bazali wana eza biloko ya beta masolo bata fiston ça ya pa Léon bono na yoki wada vraiment featuring oyo idée nango ya kindeni. Bon, idée nango ezalaka déjà, existera déjà. Donc y a Léon, c'est un frère. C'est un frère mais ngai ponanga na bien été promoteur. Yo mtopia ibul longwa e pasai sala bona. Té. Y a Léon azalaka pasai, pas président sai. Tant à comprendre qu'habiter, il faut na kota nzela nanga. Ndé le sala nzela. Tant à sali nzela. Groupe les condiments. Abendi ngati ya Léon ah bo salami. Moni lelo maestro Frabo tant à sali light. Fabro bino nyoso Fabro Fab et mon poko lo bapé était la chair de poule ou bien fali poupa kaka Fabro oh mais ba sola bien na muto soli saraoti bon muto sola on était non to kutana yi on se comprend neto za ah nanande on a biso artiste musicien président waze quoi pour to sala na ye on se comprend on zolanda to sala na ye to lia na ye mais son na legine émission pourquoi pas na tanga komona ye. On se comprend. Fils lacé. Voilà, fils lacé. Rebit. Tara mukonza bade. Yabeta bali kolo fort. Kalamine te pas se pèse sabat po. Bon, yembe nzembo yana éclipse mososo. Kalamine te bo découvrir. Donc, veut dire vraiment. Mais c'est informé. Yo mto théâtre, tima ma musique au côté ailleurs nyoso. On met tout ça par artiste. Cultura pays vie et répété na Simandako. On se comprend Simandako. La samba Simandako. On se comprend light music neto mataka. Nazozongela yo na pusani koto yo aro nazonde wonanga mobali ndeko biso tangu tokola toyeba ke batu bakanisaka suki eza ba artiste musicien papa na bino lisusu batu ya théâtre suki boye te oezaka ba art to ba artiste musique monde à théâtre émission to ba artiste to biso to sara art voilà wana songi ozoyeba quand même oyokaka showbiz voilà. Ma copain, et là, il y a pas marché. Bon, na yoka yango mais il a raté. Oui, il a raté. Bon, celui marché et c'est bon. Jamais. Voilà, jamais. Est-ce au peut ça même hein combo na pas bandeko, baye ba po ba bi combo te ba monika Jomura Bogar boye ba nini donc combo ezana. Ngai comme bien je suis super. Je suis super. Comme l'angande yango wana. Na groupe ya Léon ozanani ojuaka nini donc. Bon acteur. Ya Léon zo formé pour yende makam.
te bino boza so kotika sika yende makambu jour obima yoka ekomi yende problème yende solution yende donc na ebite eza nde wana bo flatara nde wana po oza mwa mingi pembeni na te mais ça dépend bato hein ça dépend bato mutu ndenga vivre na ndenge na ye yoza ingrate jamais de la vie ça va image yo te regarder yango nde wana biso mais yo pena otalo boye obongi oza no saper ok nous na léopard de la SAP hein léopard de la SAP la musique indingo ototala tato yo taya bien boye forme ezali ndeko obongi kozala ngam na pesi obol obongi ozala saper wana pena esimbate kiki saper lukeno bakolo nango voilà as artiste pesa mota tana des personnes mais kombo pe opesa yi bango te bon kombo nango Mabusele Kizenga famille donc bon voilà Mabusele Kizenga famille na bosani bonté na zonga Kizenga famille ya Léon ou bien Kizenga famille ya bino moko Kizenga famille na ndenge pena ya présent na Léon pour yende makambo yende ngama mwana te wana ba flatterie yende makambo yende mam jour okima akoma nini yende nani flatterie sikoyo oyebisanga nde na lati boy ezaye tala sikode edega ata yo moko makamba boy voilà sikoyo pesa mbota tana des personnes pour toka bwana na pesi mbote na tauna na zonga na ndenge ya nord na pesi venanga Ricky Mondo esikaza na Belgique pesi mbote na bosani bongote père na ngai Wilo Mondo na bosani opete na pesi mbote jour a rolongwa to rolukaye jour a rolongwa na ye po ba rolongwa na bango toujours a rolongwa to rolukaye wata poto kabwana no Mombote et pas des 3 personnes et puis yebsa biso journée ni bobe banana ya Léon comme ça to ya pe tozwa image ya Léon à la musanga 1h à la musanga 23h attend lali voilà mbote pas bon on appelle simbote na musika Fat de Gaulle mata de Bundes na bébé na biso ya sikabotami balobili passa ya mama Varneli Elicia hein Dali Pocho hein yo yebi mama hein mama ya bana ya la Rose hein d'Alex voilà ndeko pesa ta de mbote poto kabwana na pesi mbote na Nestor Ndundu na depuis Paris azandundu pena ndundu bon famille Ndundu famille Ndundu no sombote na bino Roger Ngambe Mabanza Panzo na Paris na pesi mbote ya trop voilà ya Léon to kabwana ya Léon moi ba mbote yo yebika poto kabwana na biso to yebike mouvement we ko panzana na ngombe to pesi yango quand même chance poto kabwana na biso vous me pendant tant que ngana envie donc la pesi mbote na Chico Mbungu masanga la pesi mbote Chico Mbungu na Paris na Paris na Londres la pesi mbote na Maître Boga vieux site aux États-Unis la pesi mbote na Maître Maurice Maître Charles on a père spirituel donc on a pesi Tom mbote na Afrique du Sud donc makambo yango e bandi numéro na ngazali 089 plus 243 089 64 28 180 089 63 28 180 comprendre 089 64 28 180 dans la beauté ya Ouli Mouchen